mutukanga na zobunda polo bife na servir mboka na ngai soko monika mutala bataya ba Zakari wana Zambia toza en Égypte toza limité oza mboka na biso te yango biso tozo senge pas peuple congolais kala mingi te peuple mokonzi azozongisa bino tu na nzela pona makambo balinga changer constitution mboka biso comme un royaume wera boma plus de 700 chege comprendre tango tolobaki to boma bango ezaka théâtre te Ndena yebisaki bino kaka que l'impératrice aza na source esika masolo ezolekana c'est ça que nazo kende kokutana na les concernés ya ba combattants o baza lelo awa tozali na parc awa na Bruxelles tozokutana na bango moko ba expliquer biso vraiment cher internaute lisolo ngo eza nini toyoki peke peuple mokonzi tolingi toyeba peuple mokonzi c'est qui et c'est quoi cher internaute quand ndena yebisaki bino que le combat il est toujours là. Binomo boyebi 12 millions de morts tokobosa nango jamais leo na telemina wayambo na commandant Esso na collègue nanga Séraphin Kachama qui dérange les pasteurs l'ennemi des pasteurs yemoko en personne quand que tous en ba question mingi c'est pour ça que tu partager la tâche Séraphin Kotuna ngapenako tuna première question nanga pas plus sans tarder parce que ma présentation ça sert à rien du tout binomo ko boyebi bah oh bah éviter oh monsieur Bokeh tu les premiers oh monsieur commandant Esso bah combattant il y a Bruxelles déjà confirmé bah nyos bah yebi minga olobeza wanati mais première question nga l'impératrice na ye awa commandant na monsieur le premier non qui peuple mokonzi partout on a so kende peuple mokonzi c'est pour ça que nga moko l'impératrice na se déplacer sur place pour na ya kokutana na bino peuple mokonzi ESA association SBL ou ESA parti politique monsieur Asso en tout cas merci Ming impératrice 10 000 c'est comme ça non ça fait longtemps que tu fais la émission au Kima Bisso boto éviter au Kima pour la ligne au Kima moto tu éviter pour mais en tout cas félicitations à mi émission à la fois passée tout le monde est présent quand même bato ba visiter ya mingi mais ba critique il faut qu'on voit que ça en haut biso so ba finga rabiso do batunso ko linga yo na mokili te tout comme ba ko linga ngate mais na question où tu retournes à quel peuple mokonzi ça quoi peuple mokonzi ça plateforme auto sali par rapport na ba situation to uti ko leka na kati ya combat peuple mokonzi eza pona ko réunir ba vrai combattant o bazo bundela mabele o ba le mumba la kimbangu bato penza batiaka intérêt national liboso pas intérêt à la parti politique ou à la poste ministérialité. Il y a un peuple mokonzi objectif na biso ezali que conquérir le pouvoir à Kinshasa. Parce que jusqu'à présent intérêt à peuple ezali bafoué par les étrangers et nos frères congolais. Ça veut dire les politiciens congolais bafoué ou ezali intérêt à peuple congolais ezali négligé mutumo kayebi intérêt à peuple azate yango biso toza ba syndicat ya peuple pona ko défendre les droits et peuple et devoir et peuple et devoir à gouvernement envers le peuple. Ça veut dire peuple mokonzi za plateforme oyo kala mingi te ça sorti nango to ko inviter bato ba oyo ka ba idée na biso ba projet na biso mais avant to komana ba projet peuple mokonzi akotika na ba activité tout ya ba combattant lumbe gozala tout c'est diplomatie oyo ça lelo kanamba comme un génie kozala tout yango to senga batutu o yebiki asalisaka mutu ça veut dire bato maele boya ebele o yebiki azana moyi mususu akoko aider Congo na ye po ezala balganiser te tozana bino posa na kati ya peuple mokonzi na kati ote commandant Esso na zomiri pa na monsieur le premier peuple mokonzi eza nini pona yo bon mon na commandant Esso alobi tout d'abord peuple mokonzi peuple mokonzi na royo mota mère parce que Mama Kati Chibasu do Mama Kati yomoko yebi kaka isalenge lengi mama ko mona jeune mama monsieur Lokumu o Mobutu bako tumoli ba mama tumoli Mobutu tumoli peuple mokonzi le peuple mokonzi ko pardonner te bato tout ba mama bazo violer basi biso tant to collègue na kapana papa Serafaebi tout cas jamais comme on a mitakala mama mais aujourd'hui nous sommes humiliés vis-à-vis de l'intellectuel congolais depuis 1960 donc ba Makila Lumbumba ba politicien ba sakana nango ba respectateur ba Makila Kimbangu
ba congolais ba c'est auto bi malédiction et kolanda bango tina bana na bango 4e génération tina suka to ce peuple mo kondi pona nini mama Kati ah si tina biso bon moko il faut zala na un mois to betaka ta 3 fois 4 fois parce que peuple za na posa ya information depuis to bota bana ya papa Séraphin na biso Kati peuple congolais tikala ko zo somité ba politicien ba na ba vandi 32 ans pour le bato kasa bokecho Mobutu asala motote Mobutu babota na mama ye mokande mama Vero abota ngande papa na mama babota ba sakana na peuple wana to kolongwa Mobutu asali 32 ans pouvoir accueillir peuple wana quand même ezalaki na moi elengi nango malgré pas Mobutu aki dictateur asaki makambebele quand même le peuple n'a jamais monaki tout très jamais comment on a violé ba maman Mouzé aurait désiré Kabila yena Aftel na ba Rwandais ba Ougandais ba Burundais na mboka na biso ba la même chose konyokola peuple wana mais tout le monde que biso to se sacrifier na ba commandant eso toujours se sacrifier ngai ndeko na yo ya na yo kulutu na yo 17 ans so zo mono à 17 ans lelo akomi na jini na 17 ans mono à 17 ans a robota père oui mon à 17 ans robota lelo na se sacrifier koloba 17 ans na mon ba congolais mosusu o ba bota bango ni ba bota ngai bali ba sakana ba personnalité abatu ko sakana na bitumbo biso toujours banda to na kati monsieur le premier c'est pour ça net monique au sali 17 ans de combat au se battre bino moko bo créer parti politique na bino kasa yambo ezali to bani na plateforme mouvement à pression et quoi nango parti politique nango bina ninga mabete parce que toujours bunda dans les visites toujours bunda to servir mboka ndé ba Martin Luther King azalaka pasteur mabundaka ti akoma to monde ba pasteur Johnson aux États-Unis akom ataipe candidature na kota ba démocrate faut to za vérité na miso nzambe mutukanga na zobunda polo bi fait na servir mboka na ngai na zobunda te po bitumo na bundi na zo mona ya mende ube mona ya kengo dondo a ko manipuler nga na botama kotika mutu moko te il faut na dévoiler secret na ngai na kata motema devant nation congolaise ba objectif na ngai ezali rôle nga na za ko jouer lobi papa sanga rôle wana pour na tika quelque chose ne to mona na kata poto pour mokonzi eye pour na kobatela bitumba oyo tokana na course parce que Congo ezali na occupation mama Kati occupation munene ba imposer biso na occidentaux surtout ba belge ba imposer biso ba manipula ba belge ba ta système moko boye ya corruption na kata Congo. Commandant Assou, la dernière fois tant tokutanaki na bino on s'est rappelé tokutanaki bozaki na service embargo que ba embarquer ki bino ba tiaki bino contre les murs que bo exercer c'est quoi plateforme au bo créer on a mulili na ba torche ou ndengeni parce que ngana yebi ke bino ba tie bino ba bouton. Bon, je pense que aux autres un rôle na que journaliste question aux autres je pense que mingi zape ba peuple pe bazolinga ba eba bokechiwa yambo commandant eso odombo toza toujours totikani ko changer ni formeté toye ni milai ni miku c'était le langage na biso changer c'était ça veut dire toza toujours ba combattant au contraire toza amplifier lisusu ba action na biso et ndenge ya ko sensibiliser peuple yango ko biso ke o nyonso o tuni wana to si to répondant ngo ezaki nango e bana mike ba na so pona peuple mokonzi parce que bino boza ba combattant nazo tuna pona peuple mokonzi o bozo sala ngo na ba combattant mususu wana o ba chaki bino point ou bien bozo sala ngo na mulili na ndenge na bino kana ndenge kiteti na bino peuple mokonzi objectif na eza ko réunir bato nyonso ba bundela mabele sans intérêt. Peuple mokonzi aza ko bwakisa mutute aza na posa ya mutu nyonso oyo yebike tango akomi na peuple mokonzi azui étiquette na ye ya parti politique atiango pembeni achi mabele liboso. Ça veut dire que l'ongo est combattant parce que en tant que combattant ko sala peuple mokonzi te ozana embargo. Omoni tango moseko wana omoni ye mutu zozongisa na mambolongo combattant. Nani yango kolongola oyo engagé ngai. Pour ce que olobi ko engagé ke olongoli mutu ça veut dire recruter qui est ou bien engagé qui est. Na bisa ki eza ba distraction eza bana mike balinga basaka na moto bazu yango baziki. C'est ça quoi. OK.
Na passé micro et pas collègue Nanga Kachama. L'ennemi, hein? L'ennemi a posé des questions naïe après Tokozong et l'impératrice Kaka. Toujours sur www.bomokoyamboka.com Karanenge Tolobaki site Nabino Ezo Sala. Tu vous na nemo au Sarana ngote mais avant de poser question yangai la zone ngara na question l'impératrice Alobaki. Ah bon sali déjà plateforme Nabino na kalaté comme parti politique. Boliembo ngote pour la caboela mususu mombongo moke wuti ba ex phase ba sangisi bino ba bibolia mombongo boko no sala mweloko to moi parti moko awa na poto e fuli bino nana za simana bino pour la na idée au kalaté mbala moko plateforme kalaté comme parti politique ceux qui bolé mbongo bo so déjà so to profiter to lia ngope pour citer ça na posa mbongo bo fungoma. Bon, en fait, plateforme, ça veut dire peuple mokonzi existera déjà. Peuple mokonzi a déjà mouvement ba combattant tango botamaki po ba combattant tango ba botamaki par politicien mongo azala kité. Ba politicien tout au baye ko bénéficier na moto ba combattant. Mutu moko te atinda ki ba peuple a télématé. Omoni peuple a télémaki na marque na ye ko banda 2006 2011 ce que tout ba politicien moko na mutu moko atika ko initiative qui était que peuple a sangana télémela. Non. Ça veut dire peuple et combat yango na ka peuple mokonzi. Ça veut dire peuple souverain. Donc tozo se prendre en charge biso moko ndeto banda ki combat yango tozo singa ezonga bongo parce que tolingi lisusu ba politicien ba ya ko manipulaka peuple était au monde depuis ba politicien comment manipuler ba combattant au monde comment moi moto comme ça lokola parce que ba politicien ba ozwa ba idée na bango ba projet na bango ba politique ba ko tsepa ba combattant yango biso tolobité peuple fa zongela ninga banda ki combat ça les politiciens yango wana donc ezama mbaoli ya mbongo te biso tolingi toli ya mbongo tokoli ya mbongo akana mbete hein tokoli ya mbongo apoto sana ngonini et wayambo hein monsieur Eso hein ngakati franchement na mitunaka hein problème ango combat ango eza combat contre peuple rwandais nilotique to eza combat contre peuple rwandais bantou boko kana bo expliquer ngana nous affaire ango. Je pense que combat na biso eza contre ba rwandais te hein toza problème ba rwandais te mais toza na ba problème na ba radicaliste rwandais o ba ko agresser na mboka na biso toza na problème na ba rwandais te parce que eza pe na rwandais mususu o tilelo et moko to benga to sola na bango na ba marche o ba lingi mwana o girafe wana te baza ebele mais biso soki ba kotaka na mabele na biso te to lingi to tanga Rwanda te to tanga Rwanda po akatisi na côté na biso ayeko boma peuple congolais yango mona ke to tanga Rwanda mais ba Rwandais tout baza mabete pe na kati ya Rwanda pe ba opposant o ba s'opposer contre girafe o Kagame bazali na bango donc lutte na biso eza rien à voir avec le Rwanda lutte na biso c'est pour le Congo c'est pour libérer notre terre ceux qui nous jouent to libérer mabele na biso tosuke liwana Rwanda ko poussa na kate poso ka meki ko poussa to ko beta esiko parce que depuis ba banda bazo boma peuple congolais boma mututé vous comprenez siko comme na complicité ya bandeko na biso ba congolais yango mona ki toza faible parce que eza lokolo za na ndako lelo na kati ya ndako na moko mutu mo za na chomba zo informa kande eza boy papa koti na chambre yo kota donc eza pas po o gagner monini moyibi quoi. Mais les jours où biso moko to se retrouver na kati ya Congo ba jeune ko sila Rwanda ba kotanga ngo lisusu te na makamba Congo. Si na tout une question wana parce que na yoka ki na ba conférence na bino obopesaki na ba témoignage na ba passage na bino na net obopesaki ke boza na problème na Cameri. Nani Rwandais mosusu yango te. Non mais c'est ça que na tout nio. Yango na lobi problème na ba Rwandais ya Bantu o basala na bango ba Congolais batu et l'autre côté to ozana problème na batu nilotique. Parce que Kaname azana e Bantu azana nilotique. Je pense que na il faut na aider na information et pas na biso Rwandais azaka Rwandais tango azolo baba itera moins ba itera moins o bazako na ce sont les Bantu comme nous. Ce sont les Bantous au bazo boma peuple congolais bazati ko banda Goma Bukavu Kindu ti côté ya nini ya bakomiti na côté ya Katanga ba ce sont des Bantous comme nous bango ne bazo ça encore fureur ko le quand même batuti donc veut dire en fait problème na ba Rwandais nyoso le Rwandais qui tue le Congolais toza na bango sérieux problème ba pacifique to na bango problème te tango tangelinga kombo ya muto mususu te caméléon wana parmi bato wana bango wana ba caméléon bango wana moni biso to bundisa sikoyo
bato lokola ba caméléon wana ba koti biso na ba institution ba koti biso na armée ba koti biso tina moto amboka bato wana nde to bondisa pona nini biso le toza na esprit o nzambe ala musi biso ala kisaki o wana mais peuple congolais jusqu'à aujourd'hui azo baté ko différencier entre Kanambe et Kamere na nani Kamere c'est un Rwandais azala Tutsi azala Hutu et pas na bango za na Rwanda commandant iso na katiote Wayambo oui makati problème sous ces awana na bamona yo soko ko expliquer nga pona nini bozo boya association ya UDPS na UNC pona nini bon moni question les pour et les contre non moni question na to sito lo baki yango trop moni bitumba o eza pona polémique té moni polémique eza mabe ba distraction na ni distraction té na lo baki yango ke ngai boketwa ya mona soutenant Jean-Pierre Mbemba na soutenir papa Etienne Tshisekedi place Mbemba suki boyebi place papa Tshisekedi da suki toyebi nana no jeune j'ai 49 ans na tikala moi na 30 ans 40 ans il fait na poussa na pelisa camion na quand on dit camion que na tolongola ba Rwandais au bazana tête à pays toza awa pona ko libérer Congo ngana là on a soutenir qui papa Tshisekedi na Jean-Pierre Mbemba ba libérer Congo et ça l'avantage à tout le monde. Mais nazawa pona polémique ni Etienne Tshisekedi ni Jean-Pierre Mbemba ni gauche droite masolo ne liki masolo toi na ngo besoin ya limaka ba changement ya mais union na bango eza bien pour na peuple congolais biso tolobi boy et loko nini bino bomoni mabe na union wana biso tolobi boy congolais tout o associé na Vital Kamerhe alias Caméléon to temisa bayana ou be babimi ba irresponsable bakoka ko sereni bango mokote po bazwa force il fait babenga Vital Kamerhe alias Caméléon ou be kengo adondo pourquoi ka batuchi na bahutu ba manipula bango Hitler na katiote na tango Hitler bat o ba ya ko aider awa na Europe eza ba américain pona nini Kamerhe ko aider bisote na association na UDPS maman kasi yango ozongi bi omongo opposer question parce que to soki ba américain ba ki ko aider ba français parce que France ezala ki une occupation biso pe toza une occupation yango na moni Kamerhe a profité pour bandeko na bango bana ba tête à pays aye pour a manipuler ba politicien baza esprit faible pour Kamerhe azwa mbongo Kamerhe azo panzana azwa pas Jeannette Kanambe et pas ya Ari Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila yango biso tolobi ke ba distraction na peuple mokonzi état que nous sommes vivants Kamerhe azo vivre ba ère na Congo Kamerhe a diriger ka Congo té histoire on a déjà maman passé na yo tolobi na politicien nyonso toza koloba au monde entier bazoka biso politicien nyonso akosangana na Kanambe tokozwa hélicoptère ya baris e lo bakate wana tokobimila bango boy pona kopanza bango na kasi to suki wa Wayambo non passer au l'ennemi du pasteur parce que na moni que l'ennemi du pasteur est lié oui Wayambo na zana mutuna moko ndalingi na tuna yo na moni look ya kalezongi look ya tenue militaire soki natali commandant eso na moni look amandefu ezongi yo tika amandefu pamba te Wayambo yo la taka tenue pamba te yango ozobongisela biso nini nango ozana posa ya nini ozo kokebisa biso lokola signe ozongi si tenue militaire kuna papa eso tiki mandefu papa est-ce que likambo ko répondre biso nango ouais merci papa Sivedo nous sommes en guerre et tant que mboka biso en occupation to mekaki kutala au moins totikaki potango to gagner une élection 2011 to baika ke to libérer mboka mais le moment to moni to sepeli parce que l'américain John Kerry a poussé biso ke ba diaspora botele mabola te ba tenue militaire babi yoke biso moko ba congolais nde to vande ba chaîne ya mitema mabe et to ndami na kati na biso nde to vande il y a aucun pays du monde et quoi ko libérer Zaïre muta ko libérer Zaïre ni ba américain ni ba belge ni ba français parce que dans le bango ils ont une boulangerie à Mama Poto na boulangerie Ipaka boulangerie ya Mama Poto et kabaka mapa ofele na boulangerie Ipaka était karamapa bato ba préféré ba ko nozwa mapa ofele pa ya Mama Poto eneti na Congo mboka la biso za eneti tokoti na jardin awa ya botanique awa na botanique awa mutra mutaleka na couloir na e gratuit ngo zolinga bazo tout noter eneti Congo ya lelo do biso ne tolati teni oyo ngelo bake
etake baaméricain balobi ne Kanambe oza dignité ya kodirige mboka wana tika mboka wana ezonga na maboko zaye baaméricain to basengi biso pardon babi eyaki système moko batiaki bakasaki kosimba mais simbi te bamoni ke y a aucun pays na monde ebunda contre nation moko yango tolobi ke banda lelo tenue militaire ezongi jusqu'à nzambe oyo asalaki soleil a triomphé na kati ya zai mpo ero ngana tovandi ya papa Sylvain toza bamissionnaire toza en Égypte toza papa Séraphin toza en Égypte toza limité oyo eza mboka na biso te biso na baberge na baflama to ya langage moko te bango baimplanta mboka na bango basala oyo bango bakosala yango biso tolobi ya aucun pays na monde ekolibere Congo bato bakolibere mboka na biso Zaire eza biso moko yango etake nous sommes en guerre tozongisi teni na kati ya peuple mokonzi bastratégie ekozala ebele ya minene oyo bato biso babanola na aéroport ya Zaventem ya Roissy kokota la grande hôtel ya minene koluka les ennemis du peuple congolais yango komoni ke teni evandaka na ndako na nga nazonga ta na Congo nakenda ta na kota kolina banda formation ya caporal pour l'Israël sokomi na 18 ans il faut ça la formation militaire yango biso tolinga na Zaire ya lobby ba jeune nyonso oya ba nationaliste il faut ba ko ba militaire au sali nano armée tant esprit no comprendre que na sens patriotique basakana na mabilité après au sali makamno mususu yango moninga boketu wa yambo lokola na botama esprit po bitumbo tozo bundi faut za la esprit ozala inspiré lokola ba soda na biso depuis Kanemba zo pouvoir na 2001 babeta ke licence teka ye mutabeta ba licence yango moni na esprit to bomi déjà Kanambe si papa na katiote na banzi ke peuple yoki peuple mokonzi na banzi ke peuple yoki pour la nini bateni ezongi mais naza question moko boye parce que question wana esanga pasi pour na jibe abeta awa na monaki ba mobilisation ba avocat ba bimaki biloko belé Jibira pour na JB Abeta. Jibira. Ok, pas de problème. Pour na Beta, de mobiliser vraiment le monde entier, ba combattants, ba bimaki de partout, ba avocat kout ba bimaki, tina ba tribunal bokendaki, bo longwaki. Mais pour la constitution, bozo loba nini, bozo sala nini, na moni ba mobilisation te, na moni ba avocat o ba bimita, na moni en plaire o zala kité, noti o ya JB. Bon, merci maman. Moni na bitumba nyonso ndenge tuto bisoka ke stratégie na biso tozala ke belé engulupa. Na kati ngulupa wana idéologie na biso ode to bima biso bimaki Kanambe Kabila dégage tato banda komba. Mais na kati na ngona suka to moni bato babimi to kase bato ba bundela mabele oke bato ba bundela bokechu. Tako bato ba bundela bokechu bakalisa kike tako ba bundela bokechu akoma président pour bakene bata boketu akomi na président te enta bu babiye to sombaki bebi bazongisi mbongo te ba valise to sombaki na rue de Braba na rue Neuf ba valise poli na kata ndako yango tolobi ke toza kobunda bitumbo oyo tona ba Claude Tongo batata bana bato bazebele po komba oyo moto akoganye kombo ya botami surtout moto aza na cher moto akoganye kombo oyo abotami te yango tosali Kanambe 2016 ezali tokota na 2015 je crois le 25 décembre 2016 ne mandat na epinda ya occupation et silme toza ko préparer ba marche et kozonga na terrain parce que peuple mokoneza peuple oui parce que nazo mona marche te pona dans mona marche te pona constitution yango lobi yango mes respect yango ozana raison on a lobi noke ba série tozela non sorti à peuple mokonzi pour jibele kaki constitution makamba jibira kuta makamba distraction makambo to lango ya distraction yango na to kasa déjà distraction Europe ici là donc mutako bana distraction azate yango to lobi makambo to tika lango za point final peuple mokonzi to libanda to la ba Claude Tonga banini to kokanga ba bâtiment nyonso ya ambassade de guerre sur kanam pa ba misaka ba charte a dire pas obisa biso ba a kanya mazate a bisenima na zate to kokanga ba ambassade et tout musala ko sala les allées belé mais ba stratégie nyonso moyen to lo ba izate to zirana no sorti ya peuple mokonzi peuple mokonzi yo comme motabeta
Ok. Haïtien. Commandant So, pour la constitution, awa pe balingi bakabana bangomboka awa pa Kamere, monsieur Kamere, monsieur Kabila, excusez-moi, monsieur Kabila. Bino bolobini pour la constitution qui est échangé ou échangé té. Je ne pense pas que Moutouaza Congolais tenda ou le constitution échangé. Problème à constitution dingue ça na bande biso, ils a makambo tozo le bango chaque fois. Problème à Congo pour le moment Moutouaza mabe ils a Rwandais té. Rwandais azana mabe naye mais muto azana première position à mabe ezali ba congolais bango moko ba congolais bango moko oyo baza ba individu bazo bundira ba famille na bango na ba mabumu na bango poso ba bote ba bakela tama 10 000 angulumi lokola mwana muke bango nde bazo favoriser imbécile kanambe na pour changer constitution lelo na ebité so balingi ba chia biso royaume to ebité comprendre mais les a na constitution mama bango bazo kende po ba changer mutu nyoso ayebi po biso tolobaki yango depuis kala mais to constater que to komi na combat entre ba congolais na ba congolais parce que Bocha baza congolais Bocha baza rwandais te nani Kimbuta oh nini Mende baza ba congolais bande ko na biso bandimi baza Kalusha Bwadia oh ba bengi che nini Kalusha Bwadia mo ba miyebi soko za besoin na ko biso après Kalusha Bwadia ça veut dire ça jeune mo ko Zambia bande beta makasi soko monika mutala bataya ba Zakari wana Zambia pour congolais za taya bongo te mo ko talaka vous comprenez nous za boyo ndeko na ngai donc bato o bazo sala ke peuple congolais lo akufa eza rwandais te rwandais zo boma na marque na ye mais congolais muto afongole li rwandais porte lelo po constitution ba changer ba préférer na bango to koma taba na kati ya royaume bango bali akaka mais peuple congolais akufaka mais tala ndenge lelo ndeko na ngai système ba rwandais esalimi na Congo ba créer distraction mo na niveau ya Kinshasa tala polémique eza entre ma musicien wana ba musicien ya Kinshasa si papa wana nyoso toyoki ba débat wana déjà bolobela mais en fait question on a posé eza boko sala nini ba démarche eza nini c'est ça but nango yango monike to bimisi peuple mokonzi parce que tolingi to réorganiser lisusu ba marche ba attaque ba lumbe yango bit tango na bandaki na lobaki peuple mokonzi alingi azungisa lumbe ba marche biloko ti faut zonga parce que mona ke effet to s'attacher na ba politicien na bande ko musu bazaki ba pro politique biso to kanisi to bunda mango ensemble nzoka bango bazaba bango ba to parti politique yango biso to zo senge pas peuple congolais kala mingi te peuple mokonzi azo zongisa bino tu na nzela pona makambo balingi changer constitution mboka biso comme royaume yango to senge pa na bino kala mingi te sortir peuple mokonzi za to ko annoncer sortir nango o nyoso alingi penza voix na eyokama pona makambo constitution to ko senge pa na bino to ko zongela nzela na ndinga ba marche na ndinga pression na ndinga lumbe po message na biso ekende si na monique collègue nanga est l'ennemi du pasteur azana question pe pona yo commandant so na yoki oyo lobi na lingi na tuna boye na yoki olobi ke bato baza ko boma mboka ezaka ba congolais bango nde baza ko koti un peu ba pito pale otangi pe kombo ya député moko toyebi kombo na ye Zakari Bababasu Kalusha Bwadia sikoyo Zakari Bababasu alobi ke akomema bino kaka na système ya Poutine ke bolinga te moko bako coopérer pe na Kabila na ndenga système ba na mupanzi bazui mwa mutu moko bapusi ye mutu wana pa longwe akoti lisusu bango moko bazo baluka wana yo lobi kamni oyo omoni na Kabila longwe na ye le système ka Poutine toza pe na niveau na été hein on comprend il y a na niveau ko lia ba miette mais biso to na niveau ko sauver Congo omoni hein omoni un responsable batala Canada ko na ye ava ba pese même responsabilité comme il y a lingia ça système à Poutine mais un président il faut que tana na ndako na ye est-ce que ça organisé te oyo zotangelanga Kalusha Bwadia wana bana na ye ba mwana moko aza na centre soki ya bato maboma awa hein il fallait zouama na yaki na sene pepe ya kini place au balobi bango ba bongisi azongisa na kini comme ça total soki ba kozwa soin ya mwana na ye mais atandisi mwana classe mwana 6 jours diplôme pe mwana bali na université ouais ya mbope azo peta 4 langues 4 langues oh yes dani Kalusha Bwadia ko lobango te mais mwana bokecha zo betango donc toza na niveau na yete toza pe na temps ko tanga kombo na yete asala musala na ya ki esclave azo sala ya mwana bitinda biso tozo sala musala ba responsable que lobby Congo ba cimetière na biso muta ko leka ba beti biso lokaso ko lobi ba combattant bango yeso ka kufi lelo cimetière na biso ataliboso to ko panzango pona ton sa micro avant na ton sa micro pas l'impératrice parce que les émissions na ye
est-ce que boza beaucoup comme ma combat au pour libérer mboka na biso tina niveau nini boza prêt même ya kozwa minduki ceux qui va proposer bino makile boza prêt ya komema ngona ndenge nini pour na kolongola Kanambe na pouvoir jusqu'à quel niveau au boko kende na yebisa ki peuple mokonzi zo bima pour na conquérir le pouvoir na lobaki yango na yebike o mon kalusha bada nenga zo cha monoko po ayebi obiso to sala kati akanisaka ke bokechu eso don Jacob alekakana ayebi makambo to ana ngote est-ce que boko za premier mibali na lobi place to lata ba cravate na ba vesti boyebite place to ne peut plus to solo la boyebite donc biso to zo solo la etant que mibali po Congo etekamaki na ninga mabe pour na ko récupérer ngo zo senga penza ko solo biso pe to solo la comprendre tango to lobaki to boma bango ezaka théâtre te ezamamba solo mais tozo solo la preuve que zo mona ke lelo ba komi ko bisa ngo ke 2016 c'est fini pour vous banani basali musalana. C'est la diaspora. Donc, ce qui m'a saisi peut bête pour nous toujours. Mais exemple, yo mo moni tenue militaire. Na botama militaire, vi na mobimba, na sala formation militaire, il y a esprit. Donc nous tous ko punda poto kende, tous apena ba militaire bana mboka. Ba congolais no sauté, bana sima Kanambe, o baza ba minorité. O ba tuchi Kagame na Museveni azo manipuler. So ko tena na parlement bazala combien sur 500 sur 700 chose au na Sénat bas sur 200 ça fait bazar 900 1000 Congolais plus 11 gouverneurs 11 gouverneurs ça fait au commis 1011 personnes mutu bazo manipuler 60 millions de Congolais non et puis que Kanambe tout d'abord na remercier na diaspora algérien ba bundaka na ba français mo leon Algérie so ken Algérie okuta ba trame côte ba mettre côte po ba Algérie baza ba esprit so ke lelo na Maroc okuta lelo ba métro ezokota na ba tram parce que lelo to mona bato bazo kumba ba métro na ba tram ya eza ba marocain yango torubi que nous sommes en guerre contre 1011 personnes wana o bazo manipuler 60 millions de Congolais. Le mortal 1011 personnes, bah, 60 millions de Congolais. Bah, bisoté. Il y a un que d'ici là, bah, bâtiment nyon en Europe, alors Belgique a bisoté pour que mandat Kanambe c'est fini. Stratégie occidentaux, bah, salaki, bah, ça a un esprit Jean-Pierre Mbemba, bah, ça a un esprit à président Tshisekedi et Souki. Bah, ils sont dans motosu, bah, quoi manipuler. Il y a un monde américain, John Kelly, qui a lobby 3 fois. Kanambe, mais c'est Arido Hippolyte Kanambe avec le fils de Christophe Kanambe, le nom de tricherie de Joseph Kabila, quitté Congo, Zoa Batona, Onyoso, Okende. Le Lazare a 17 milliards. Est-ce qu'il y a le Kadhafi a Koufi Atiki combien? Kadhafi Atiki 145 milliards. Est-ce qu'il y a Aleki Nani président ya Égypte Moubarak, Kanambe aleki Mobutu, Kanambe aleki Saddam Hussein, aleki président Ben Ali. Donc Aza poussière pour Nabiso, tout d'abord tu gagner déjà dans Libanda si plan politique, si plan il y a combat intelligent, il y a sagesse intelligente tout ça en Europe, tout suite tu gagner Kanambe Libanda et tikalini ni tenue militaire. D'accord, ta tenue militaire, tout ça peut na bâtir tout ça là après sortir peuple mokonzi to beng sa ba militaire tout bazali banda to solo na bango parce et pas la biso to kenna cotisation ya mbongo wana esala nini to pesa ba soudan na biso bazanga tango minduki ko betama bazanga losote bazanga fufute bazanga kisite. Nous sommes bien organisés parce que to se sacrifier longtemps na bitumba oyo to kanisa ki ba politicien na biso ba kozala na souci ya mboka bazala bango na souci ya mboka te Nzambe interpeller biso ba commander so ba papa Jacob Odon ba Claude Tonga biso tout ali awa bino tout biso tout nettoyer awa likamete misi biso depuis to bandage etumbana ba mama Katia ka likamba Congo so ya ka likamba soda boketu premier musique to kotelema awa te eloko te biso nous sommes en otage nation congolais en danger depuis 2001 12 millions de morts, 2 millions de femmes violées. Na journée, 1500 femmes violées. Bah, comme ils ont violé, même à 18 mois. C'est ça, on a fait son réponse. Papa, on a fait sa micro ici, l'impératrice. Papa, est-ce que Tozo Linga Kabila na Congo parce que a Tanguisa Makila ou bien parce que est étranger?
vraiment poser une question, ils allaient un peu court. Non, Tolingi était pas tout d'abord. Étranger ou bien Atangisa Makila, entre les deux. Donc, étranger, Atangisa Makila, Aza illettré, Aza bourrique, Aza imposteur, elle a droit à diriger Mbokana. Papa, Kabila Tolingi était parce que Aza étranger ou bien parce que Atangisa Makila? Question Mbale. Bon, je pense que on va répondre déjà. Aza étranger, a mérité de diriger Mbokana, le Grand Congo. Comment ça l'appelle imposteur? 3, hein? Aza imposteur. Aza il est très ndenge wa yamba bengi eza solo pe pour ce que yo kaki anglais na uti koloba na États-Unis ya bana mike ponga loba papa parce que yo lobi que boza na problème te na ba rwandais mais na bato yo baza na Congo bazo tangisa makila cela veut dire ba oyo bazo tangisa makila te baza na kata parlement to baza ba député ba sénateur ba ko continuer musala baza na problème te Kabila ko kende bango batikali mais na bien eza régime mobimba tango tozolo bake ba o bazo tangi samakila o ba occupé eza régime ba Moïse soki nungwa Moïse nani soki rungangwa bo soki nini aza kombo moko boye il faut que vous rwandais pour prononcer yango bien vous comprenez donc biso tozo bundisa un régime mobimba ya occupation oyo eza ba occupant ba associé bande ko na biso ba accompagner bango tozo bundisa bango tout vous comprenez na ba Rwandais oyo ba na kati na ba Ugandais na ba Burundi parce que tanga ka ba Rwandais ba Ugandais baza na kati ba Burundi ba na kati ba Tanzanie ba na kati ne na zo biso boye armée ya ba Guinéen eza na côté ya banana omoni bangolais pe baza na kati donc Congo c'est comme nango chantier ya mutu nyonso oyo alingi ya côté ya ofele abimi donc tango balobaka chantier wana eza 5 pays oyo eza na kati ya mboka na biso donc pona biso ke biso to obundisa régime mobimba surtout ba ndeko na biso oyo basali ke baza ko accompagner ba étranger pour ba boma biso donc tika makambo kanambe wana nde otuna ke soki makila aza pe dignité comme diriger Grand Congo donc c'est ça quoi même à cause de mon musala noté pour aibo kombola nda côté est-ce que au mona kitanga zwa kitanga bomaki nini likanga mama na omona inde azalaki asa mwana musalati botala kaka ba image na itangwa ba chaki na kichi tanga bomaki likanga mama na wana azama mwana boy mutu songo ka boîte boy pesa kuna waya mbaba azali mutu songo ka pirogue. OK, on va pas tarder sur le sujet. Déjà vous avez répondu à la question. Merci. Question nanga ezali oui binomo boye biso chantier na biso le Congo boye bi ndenge ezali ke bazo kabola frontière balingi ba kabela ba rande ndambu ya frontière ya Congo bolobi nini pona yango mo likambo to bengi ba parlementaire ya ba Rwandais ba adopté que Rwanda il faut 300 km aza 300 km ya mboka na biso ke ezali makambo ekoko sali maté même na une seconde ko sali maté 300 km ngi kuba na gare du midi na hôtel Ibis tina porte à chapelle na Paris do talaka mabilo na noso Rwanda ni mazwa yango biso tolobi ke eza guerre munene to mona jamais na Mexique ou bien na Hollande awa Belgique bisa Hollande ke pays Hollande ke non to salaka erreur to tina bespère poto bandira ba frontière jamais Belgique ko banda ke ba bandela ba frontière na Hollande jamais to mona Mexique jamais ko bana États-Unis que ba Amérique barako ba m'écoute to salaka erreur to ngito bandela ba frontière parce que na 1885 na réunion salimaka na Berlin nde batu ba ndele ba ko kabola Afrique na 1960 nde Afrique Rwanda no bango mesure Burundi no bango mesure au contraire biso ba Zaïrois kutolo bake parti na biso kutu ya Zaïre za na Rwanda parti na biso ya mboka kutu za Uganda na Burundi to déclarer mais lelo oyo ba adopté ya to lobi ke mabele ya Congo ezali à vendre te Kagame o déclaré 3e guerre mondiale oyebi ke ko simbaka te tozo ba mutu nyoso ake ba adopté le 15 septembre je crois le 15 espère ya Kanambe place ba otito ebité talaka Kanambe linga conquérir mission na ye o yaki na tête pays noko na ye Kagame bisi alobi accélérer kembe tozwa 300 km ya pays wana ya tolobi tozo zila bango le 15 soki Kagame a touché mabele ya Congo même na
1 cm na butu toke kotumba bambassade tu ya Rwanda mokili mobimba tokoki koaccepte te pour l'autre moni ba américain ba français ba allemand ba telemeri russe à cause de l'intégrité territoriale ya Ukraine yo to bi ba mekate diaspora congolais bo lamuka boko ta na ba distraction te pardon ba jeune à 18 ans 17 ans 20 ans 25 ans 30 ans 40 ans Congo, nous sommes en guerre. Zaïre, nous sommes en guerre. Tu déclenché guerre contre les Rwandais. Tu déclenché guerre contre 1011 Congolais. On a parlé, il y a occupation dans le Sénat. Kendo Adondo, mission à Salaka à l'époque, a réalisé en Goya. Ma belé à Congo ezali à vendre. Jamais un pays local à Rwanda n'a même pas niveau. Il y a quand même 1 cm de ma belé à Congo. Il y a un que nous sommes prêts, toutes ces armes en marche, les bateaux sont en marche, tous les armes occidentaux, bana na biso batanga na bana Louis Michel na bana Didier Rindes na bana ya Bar de Verre do awa complexe mondial ezala raté to bunda na bango awa na Belgique lokola Kagame na moko na Ari du politique na bebazotia mosapi na moto on doit voir ça to signer bango pe na kasi Rwanda Kagame rolela na monokambo comme molai lokola girafe pone na jono betala muto mbodike me basket ite imbécile moko minoka lo kekele lo mimabe tamu ndeko na kanambe ni soma vondo on a tête à payer la biso mais wayambo bapekisaki yo makambo wana kofinga bapekisaki yo makambo wana kofinga bapekisaki yo nga nazotanga bainternaute bapekisi yo makambo kofinga bazomituna kutu soki ozwi pouvoir lelo osala nini parce que apart kofinga balembi koyoka kofinga bapekisi yo makambo wana yango wana mpe batiaki yo mpe embargo. Les journalistes là qui biso moto na kati ya peuple mokonzi tout ezali ko beta ko finga to ko sala ngo pona bato bango bazo supporter bazo finga ba politiciens na bazo finga bato batala ba interview na bango bazo finga bato na yebise ke na landaki yango bango bazo lobake biso to finga wayamba finga kana mutu te afinga ba Rwandais o bazo boma peuple congolais mais bango bato bango bazo supporter ba fingi biso ba clown. Et c'est grave dans la politique. C'est quoi l'impératrice ngana lingina yeba secrétaire général ou afinga ki bato ba clown nani? Est-ce que ça wayamboto eza? Non, eza wayamboto afingi ba lumbe bato lumbe mete mwete baza ba clown. Félix Tshisekedi nde mutu alobaki na conférence de presse na ye par rapport ya ba combattant oyo bazo se comporter bien té parce que bino bozo se comporter bien té boye bien déjà bachaki bino embargo minga olobaku na ezati au moni tango yo moko tangi kombo ya bato yozo tanga wana ya bato te ya Félix ya mutu wana yozo tanga wana tango afingi biso ba clown oyo esalaki po bato mosusu bakoma makasi na kineza biso peuple congolais nazotia bino en témoin parce que ye muta soulever point wana ngape na yokati yango na nyena lobango te biso lelo bato to bima na nzela to bundela bato to bundela po to pousser bato na pouvoir bafinga biso ba clown ba bingi biso ke tozana politique ya ba kuluna peuple congolais na ebité baninga biso musu bana prison en Afrique du Sud ba okende sikoyo 2 ans 1 an depuis 2013 bana na prison lelo ça veut dire bande ko na biso o bazana prison sont des clowns. Soit disant ba politiciens ba komi ko finga biso parce que to soutenaki bango to bundi pona bango to buki bamba biloko ebele pona ko soutenir bango ba parti na bango lelo ba fingi biso ba clown ba fingi biso ba kuluna peuple congolais tozo senge pa na bino bo bunda boko ta na peuple mokonzi ça veut peuple souverain tozana mokonzi te to a parti politique te il faut to bunda biso moko po ba bato ba parti politique wana ekutaki ba combattant et to benga bango te bakutaki ba combattant ba ye to tie bango po lelo bango moko ba échouer na mission na bango to pousser bango ba échouer lelo ba komi ofinga biso ba clown et ba kuluna tala na boina ko gafe mingi po maloba na biso ezaka moto na ngina répondre par classe wana omoni bitumba tozo bunda lelo ezat bitumba très sérieux so na ndimina accorder le msusu message parce que topé sa message montre yebisa ngai depuis combattant bunda na libanda combattant bomanani na ndenge na yebi normalement
oya mbona lingate opposer nga ba question parce que eza micro nanga oyebi yango bien eza micro nanga na lingate opposer nga ba question zela mama yo pe bengisanga na émission na ye opposer nga ba question mais na ndenge na yebeli combattant nanu abomi mutute combattant kufela déjà bato omoni nazo expliquer msu ba information mususu oyebite foi bango na kata bitumba o tozana yango omona bitumba o tozana yango combattant zo défendre na musika na 8000 km tozaka soki bato kuna o bazoboma bandeko na biso loka barma tungulu bakufa cimetière tomona te baforbe chebe bafidèle bazana toyaka toatakaka omoni na baarme nyonso omonaki meme na bible moïse aimiliaka farao meme jérémie agangelaka roi meme okenda presque bajuif ebele bagangela arme na ngai ngafinga nakoki kofinga o te mpo ndeko na ngai nakofinga papa te mais nafingaka moto aza na bachar de combat oyo azomatisa yango na nzoto ya bamama donc na arme na ngai ezalaka yango wana arme na ngai yango wana mais mpo naswana na yo mama obe ndeko nango bekomande so nakosala yango te tozalaka toujours ntango oyo aza kotangisa bamakila ya bandeko na biso tosali démonstration ndenge azali boyokaki conférence yango bien te alobaki bien bino bozotuna compte rendu bilan du travail ce qui est normal mutu nyonso soit ke musala bilan esalamaka na fin de l'année que ce travail ni mais soki lelo bakomi koloba Kabila ne touche pas à la constitution et ça grâce na bino ba combattant na grâce ya UDPS parti au bo apuyaki bien ndeko ngai oyebi tango zolo ba makambo semblage ezopianga kanda parce que bato zolo ba wana atika ko sala place moko te atika ko sala ta place moko te comprendre muto zolo ba wana atika ko sala politique à ta place moko te aza même na charisme na lobby na lobby muto zolo ba wana na lobby ba IDPS te naza ko s'attaquer pas mutu parce que ye muta fingi biso ba clown au moins ba sacrifice biso to salaka ya ko sala ngote ya fan de la ga o mela ba jiva ça comprendre tala ça va mama tika toloba makameza polémique te afinga te tuza biso toya pona IDPS te s'il te plaît biso to na kata peuple mokonzi afinga na peuple congolais akozala témoin moto ba juger selon misala na ye au moins yepe lobby ba juger selon ba question nous poser biso lobby YouTube Dieu merci na ba Bill Gates na nde ba sali internet na YouTube image kufaka te ba ifasaka image te pona ko télécharger ngona tshako na clé na ngai ifandi image ifandi lobby to ko juger yo pona bitumbo biso to sacrifier po moto kanga na ko kita na aéroport anjili te na espace te na Congo ndegeza ennemi ya ba Rwanda nyonso bokipa ennemi na bango za boketchua ya mbokomanda iso na ba combattant na 4 coins ya planète on comprend biso tu yango moni fait faire attention na ba makamusu tozo sala soki ya fingi biso italien aluka diriger mbokati au diriger na banane o biso to ba nationaliste congolais soki biso le loté mais Congo on est kei biso to sali effort moko o jamais vu to sala ngo pona ko défendre mabela ba koko na biso lelo makila Patrice Emery mais biyene nga vandi wana atikala jamais ko défendre Patrice Emery Lumbumba a défendre Arma Tungulu te po moto aboni Arma Tungulu akene na élection moto sali massacre ya ba Congo ya Butadu Congo ba boma ba village mobimba mama suba l'action film na relation mo so na koyana l'action likambo fraude chebe ya kufa omona ndenge baninga basi bakufa bakata bango mabele la libanda mais bango bakena bango na ba élection mais lelo o combat o kaka biso ba oyo o bazo finga ba retrait ba nini kaka biso to bimisaka bato libanda pona bato lelo to bengana occupation bien si papa eso limbisa bango totala nzira na biso tozokende tokoki ko se distraire na bato bazo comprendre le sens ya combattre ngai na bima na sima papa na ngai te mon papa na ngai azalaki premier papa na ngai za pêcheur atika kosala kombo nga na salite papa ya iso abundaka pe na ero wana papa iso akufa na Afrique du Sud lelo bakunda ye papa iso défenda pe Congo à l'époque mais iso asali kombo na ye na sima papa te mais batusu ya sali kombo na sima papa na ye soko tsotsene bo ketchu wayam
boketu na tina boketu premier mabila Congo etombola nga yango na binisa Congo merci mama Kati toza pona ba distraction te tona problème ya très sérieux biso toza ba personnalité oyo ba diaspora partout dans le monde ba Olanda biso pour te fortifier bato papa eso limbisa bango makila Arma Tungulu ekokutala na bango kaka ba mata ba kita ekoyebana na Congo tokoyebisa bango na Congo biso le bango banani ba populaire bonga bana populaire bana kala âge à 18 ans. Ok, merci beaucoup de répondre à ma question. Na komi na tango asuka na lingi na poser bino question na nga moko. Ok, bas téléspectateur internaute ba téléspectateur bazo zela vraiment question wana. Eza que oui na lamuka qui je crois il y a 3 jours na Monique Vera aza awa na France. Que aza na plein studio azo bimsa album na ye Ingeta. Nazo mona ba journaliste combattant normalement que nayebi ba journaliste combattant oyo baza normalement ba combattant baza la ba journaliste na bino baza wana na studio na Vera bazo sa na bango ba interview nayebi te beaucoup répondre nga musique ezongi tozongela na biso ko sala ba interview na bango parce que ngai nayebi na nga te hein soki eza bongo boye bisanga pe nga pe nayeba ke toza déjà libéré côté wana eza carré. Au moment où Makati na sepeli trop tout d'abord ba makamusu sezali ya eza ba distraction o bango ndenge commander sote koloba ke tant ba bi ki ba olinga ba changer constitution Congo dans l'état toujours zila les 15 awa ba espère place ba uti ba ebité pour Rwanda za azwa 300 km inta ba créer distraction et pas bateau baza faible en esprit bon ce que to goza net ukanga na zoba chaîne EDTV il y a Richard to bunda combat ya lobaka za combattant bunda combat mais le suite au moni EDTV wera boma jana bisano Richard wera boma plus de 700 chege les ba chege a rassembler bango tango liwanga azala chef d'état major wera lobi ba ko juger yo o biso 700 enfants de la rue oyo bomisa bango botinaka bango bakende formation militaire côté balbala na bakenda e banate omoni wera wana mama to telemia wa ube to sala émission na bino ube to boya ka émission to telema parce que makambiza très sérieux tant tozo mona bande ko musu ba combattant to akina bango na nzela balembi basuki na nzela bakomo zo micro na bango bakomi ko tiango pa wera pour na studio wera il est qui au Congo? Werera. Ambassadeur de la paix. Ah, c'est la maman. Ambassadeur de la paix, il y a Rwandais. Na bato naye, na ba journaliste naye, on va nous poser la question. Na zolo ba état que combattant résistant parce que motako sakana bitumbo ngana se sacrifier 17 ans. Bitumbo ezali auto se sacrifier pour la libération à Congo te. Il y a un petit message conseil na bande kona ke ba faire attention na place bazo nyata o tout oza ko sala awa o tout oza ko sala awa e ko futama awa ya torobiki ndeko Richard ya EDTV ozu micro na yo o wero obundisa lobi obundisa jibe lobi botini journaliste a que nous poser ba question pas moto aboma Arma Tungulu Forbert Chebeya parce que ba massacre 12 millions de morts ba wera ba JB, ba Kofi, ba Tiala Mona, ba Redi Amis, au jour, ba ça on continue à koyembela imposteur on. Ceux qui bazo zila élection en 2016 pour ba mettre la moto on pour ba protéger ba biloko na bango. Mais tant que tozo mona bande koningona bazo ba fopo na solo na dona na benga kesuko, dona bisinga bio, boketu yo le kaki autant que to salaka eloko na bisa théâtre tina bato ba kopanja. Oh nana kotinda bato ba konopanja est égal quoi na kopanja pona nini idée ninga na ko manipuler bato ba konopanja eloko na bino pourquoi pour ce que ça le local théâtre biso tout ko soutenir pour toi na kata combat na pe na teka ba CD na ngana kata combat pourquoi biso moto ko koma to koma ko mitianaka bambeli ba makamoko apamba ki jalousie na ba tribalisme zangatina to lobia wa to sepeli na ngote combattant moko on a le caca Claude Tonga sali site na na koleka Congo bo moko na koleka aussi les amis de Wetch pasteur Bobo to le caca wana
lokola ngai nani Congo Sika 1.com na nous les combattants basengaka biso mbongo te neti koyewa bolika topesa information po akocompare to bolika kuna bofutaka ba 35 euro baseka biso tolekaka nabengisi Claude Tonga nabengisi site na biso nani bomoko ya Congo et ya poto passer message mais to sepeli nango te ya likamba polémique te to moni bo interview ça fait bolembi na bino combat et talibino bosala bino bolukata ba Zakari bosala bino ba interview na ba Jeannette Kanambe na ba Joseph Kabila bosala bino ba interview commandant Soyo lobinde nini pona ba site na bino o ke bomesana ko tourner na bango lelo ba tourner bino ledo ba komi na bango simple civil ba longwe na bango ba combattant eza ba site na biso te hein omoni vrai combattant tika la combattant ta soki yindi ndeni atika combattant omoni ba pasteur ebele ba yaki na combat ba kanisa ki ba to ebele ba tonda na église na bango ba pasteur ango bino mo boyebi bango ba yebo ba moni pe combattant za combattant tina niveau esprit oko manipuler te ba pasteur ebele ba kimi lelo ba komi ko finga biso to longwe na ba pasteur lelo to moni siko eza ba to media ba to media ba kanisa ki soki baye bakoko masoni ndeni ba site na bango ba moni ki penza awa exact combattant omoni ba perdre vision na bango po ebele na toujours répéter ngo ba yela ki ba parti politique ebele ba yela ki ba site ebele ba yela ki ba parti politique na vision que lobi va se retrouver na Kinshasa ceux qui ba ko utiliser sur chaîne nationale to ebité lelo ba moni ke bato o bango balandaki ba ke côté mususu batika na ba billet na bango poli na poche siko ba déclencher guerre biso tozo bundisa Kanambe na media bango mikusko ba komo bundisa biso hein nazo ba bato EDTV Richard to sepeli na comportement na yote to sepeli na ngote pona nini parce que yo oza parmi bato oyo babande ko sala campagne pour musique ebetama awate o utiliser pe ba combattant mususu po filma bango po site na yo eyebana mais lelo oke ko filmer Jib nani wera bo sel na interview o moni ke o déclencher guerre biso tozala ba fanatique ya mutute ata si tolia kana o changer to changer le face tozo ba combattant tout site wana ya EDTV eza site oyo et poni côté nango ya ba collabo toza la clair oboni soki site na ezangi moto okoluka ngo ningo na te okoluka ngo ningo na te parce que wana déclencher guerre biso to so clair que guerre oyo déclencher biso côté mosu toza biso pacifique mais soki makambo komba na biso toza na camarade te po ba micro wana ba wera na ba soki ba na ba poison to ebité to mona ba combattant musu ba komi okufa kufa to ebité hein combattant oyo za prudent te azo mona ngolo ko la blague alobité eza nango ka sala ke interview bandeko na biso bato na bazo viser ba tête musu po ba kufa mais bino bozo tanga ka EDTV baza ebele ke bakenda ki na studio bozo tanga ka EDTV baza ebele bo bimisa pe bimsusu parce que ça on dirait que bozo condamner ka Richard na maître Doda OK et pas vera baza ki mulongo na bien ngai nazoloba o ngana monaki na lobby EDTV parce que eza site to bundaki nango ensemble ongo biso to bando considérer comme site ya ba combattant mais to yego monake azana eza site ya ba combattant parce que un vrai combattant ko kende filmer mutu lokola wera te tumani besoin même natana wera be ko se poser ma question et pourtant yebike wera place azé faut signaler pour azwa lumbe ozui ta penza ya ko filmer wera ba question aussi li ozongi siko to kotia na kae ya wana bokanisa kibera zela nam yango to kotia na kae César ngali po César ngani ndenga zana ko pusa pemina ba combattant po ayebi musala salaka siko boye bisabiso bino ngo peuple congolais EDTV o ya Richard to kotia ngo côté nini po soki to zu wera azaka lumbe siko ye afanda ipenda na wera na batune ba komi otune ba question ayebi place wera zalaki abombi wera siko biso to tia côté nini côté ya normal ya civil azana civil azana combattant azana civil yango to sepeli nenge Claude Tonga ndongo longwa na EDTV au sala bien au visionnaire nakata peuple mokonzi après to fula yo na nko mikolo et puis mikolo tongo komata il faut mata parce que yo eza tata bana obinde to lia no ba mafuta frais otolo ba mafuta frais oyebi donc Claude Tongo to soutenir yo na kata bitumba po tango pe moto musa longo ba César ngadi ba kende to mona ba site musupe kende o mona ta makati de longo sope botiki biso na bitumba ba musuba koya bo ona ngoli kamba polémique te mais et to regretter car na comportement ya bandeko ndenge basali yana ngo likamba polémique te mais to lobi likambo ke tozo bune po batoka ba wera wana
ce bazunga na Congo ba otiki na espace terre et vous avez la vie ou bien la mort mais na toujours mon que Richard il y a EDTV animé à se sacrifier comme ya bundi pour l'intérêt à wela na kasi kuna pas joaki na eloko mokote ou bien ça qui ka pour après ça nani après ba combattant monter ma passion nous ton cadre on s'en fout si wayambo na passé na mon collègue na a passé a posé une petite question par rapport ya makambo otozoloba commandant Isso na problème oyo mais wera tindi message na ye na site ya EDTV otolandi alobi ke EDTV merci mingi na ndenge boye na moni vraiment toza bomoko bozalata avocat na biso ba musicien et pas ba mosusu donc à côté ici déjà demande ozo mona te wana déjà pona kozwa mutaza l'avocat on dirait moi enveloppe pe koyaka est-ce que beaucoup mi corrompu ou bien ndenge nini bolo bana biso pe ba position na biso bien ou bien botu na rappel ba ninga na bino bien to ebite na accompagnant qui journaliste na bango est-ce que zalaki président na bango tu zalaki maître Donat to ebite est-ce que bozut ma ba explication ya bien boye bana na accompagnant qui journaliste na bango est-ce que zalaki Donat est-ce que zalaki président na bango ya site olobi bien que moto tangi wana kosoki nani ambassadeur de la haine olobi ki alobaki bakomi bomoko no est-ce que yo moko ndo olobi yo ka kiponga la landa ki buzoba wana te na landa ngo pété donc ça veut dire moto tangi wana soki ambassadeur de la haine alobi ke bakomi bomoko na EDTV yango tozoloba to marché ba moté peuple congolais site wana est déclenché déjà et ça site ba congolais ya ba combattant souté nazo lingeta na bino bato oyo boyebike bo considérer ka site ya bato wana ke za site ya ba combattant et za site oyo et donc et comme ko collaborer na bato ya Kinshasa bakoki combattre donc bakoki combattre bakanisa ki na combat ke oyo ozwa awa eza mobulu awa dit donc toza kata jungle donc eza zamba soko okoki mpiaka te okoki te po biso moto ke toza mpiaka et moi peso fandi boy di hero ezate mais toboy mbongo bango soki ba moni zela mukuse ou bien koloka succès yango wana en tout cas to yebisi bino peuple congolais to yebisa bino ke EDTV eza site oyo et comme ya ba collabo mais boza site ke ba liaki mbongo na répéter boye EDTV et comme ya ba collabo je répète ya na bi ndeko nanga ya mobile Séraphin moto abomi tata na ona mama na ona mosino na bana na okolia na ye te siko tango babomaki Arma Tungulu wera zalaki na kawana akobetela kanambe na ba élection po depuis baboma pe Arma Tungulu esa pe ba wera eloko te po bembela na bango ka kanambe depuis baboma Floribert Echebia ndeko nanga mosa za na Canada kima veve na bana 4 tango babomaki Floribert Echebia wera zo sala propagande ya kanambe yango tolobike pona biso tokovanda te tolobelaka so EDTV pona biso ba marche ya peuple mokonzi EDTV koyaka lisusu te ekoya te c'est fini ba site nyonso omo toboya Congo mikili toboya ngo etiaka makolo te na ba marche ya ba combattant etiaka makolo te toza clair wera zali ennemi na biso ti libela jibaza ennemi ya komba oyo nazolo bapela ba diaspora congolais balanda mabanga tina lelo yo wera ngo bokena na Congo kuna ya mbakabino te wera akosala jamais bauti pe okangai est-ce que bino ne mutbokangisa kiye question nanga peza yango wana bino ne mutbokangisa kiye parce que bomona ki ke wera azali na ina studio azo sala album na ye ingeta bino esui bino na mutema bomokei bobengi bokeko kosele makambuke asala ki soki na ba drogue na ba chambre na ye non yoka omoni tango ayaki na solole na Martin Sali pona zo information na aki vraiment na kanda na solole pe nodon Martin Sali expliquer nga ki tango wera ayaki auti Kinshasa ayaki bayaki directement baleka na kata studio mutaye bakite même ba EDTV na babenga bango avant bakei basalaki 2 jours ya studio po ba sala mastering ba sala 2 jours yango nde ba profiter na kata studio lokola ba studio ne comme nango traite ba tracer combo bango ba bundi o ba futeli nango ba essence na nzela ya autorité France Belgique bref yango na sifika na bagi ndenge ni Martin Sali yoza kuna na bodon na ba lisenga na ba Pichu Ngombo na ba Pacheli et puis tout le monde wera na zoya na Paris mon frère makambo to zoya o to zolo ba oyo
lobi bato bakokufa bakobomana nango likolo mabele wana so bato bazosali seki wera na bomisi ba millions de Congolais na France bakotika ta wera na espace te bo ba wera na baozila ba créer système polémique yo mo monite ba bengi ba site na bango ba soutenir bango po ba tia polémique on a bisi Martin lobi batambola ki na ba studio na ba butu bakuti ba studio kuna tu wera zawate en bref tout ce to lobi ake musique moke ko betaka en Europe ezate mais ba concert ba album ya Ingeta ezo salamande album etali biso te asala bango album était kamara nango te mama album était kamara nango te même ndenge ezana musique ekufa jusqu'à la nouvelle ordre parce que toko vino toko beta musique mais Ingeta est-ce que zambote ya ba comment te eza babiloko na bango oyo bazosala créer polémique omoni ntango atouche eloko ya Ingeta mbala liboso bakanga ye po atouche kaka kombo oyo ya ye te omoni ase retrouve wapi na prison ase retrouve na prison akomi kolela oyo naza diabétique bon toza eloko ya koloba mingi te donc nzela akotaki bandeko na biso bakangaki président na bino awa na poto pona biloko ayebi moko biloko asa wana bandeko bayoki na nza na question moko boye mais nalingi bo répondre ngambangu parce que tant na biso ekomi na ngonga suka nalingi kana tuna ba nouvelle ya bandeko ya Afrique du Sud est-ce que mbongo wana ekomelaki bango ba démarche ekomaki oui nyonso ekomaki ouais mbongo ekomaki tozosenga bandeko nyonso partout batindika mbongo ekene aider bandeko biloko toza nango yango wana tolingi distraction te yango biso to na kata peuple mokondi tokobatela bitumba ata totikali 1000 tokomarcher et puis je crois to gagner bango kaka bamata bakita bato bayokaka ngai boketi waya mbokomande na fier diaspora congolais balandaka ngai partout dans le monde bakodecevoir bitumba na biso te toza mpe na site na bino yango eye Congo bomoko ya Congo ya mboka eye kosoutenir biso toza na basite ya ba nous les combattants toza na basite ya Johnny Aipi toza na basite ya ndenge na ndenge esoutenaka biso balimi ya Mongala do problème toza nango batina mbongo na Afrique du Sud na solo bina moto azana prison basengaki 40 000 na 40 000 esali kaka 15 000 donc yango ba mbongo totinda kiona nde je crois bako sangisa pe ko maman à 20 000 mais bato ba cotiser yango na pesi mbote et puis maman Didi asuta mabolongo einda mon ami personnel à deux pans aux États-Unis na pesi Claude Tongo mbote to continuer commander iso bien eso za mbote Pour na mbota opesa te ba combattre ebele to senga ke peuple mokonzi zo bi makala mingi te boya ebele master na ngai Gelor na Namir Percy na Namir et Samantoni Aguaya donc coloforme combattant propre tout ça bino posa boya ebele merci maman merci na yo pe commandant merci beaucoup na yambi bino vraiment merci na koyamba bino yo commandant so wayambo et tout ça na yambi bino na micro nanga ba bilili na bino ezo bimakala mingi te pona ke ba internaute na biso ba yeba ndenge nini ezo leka. Chers internautes, merci vraiment de m'avoir suivi sur www.bomokoyamboka.com. Votre humble serviteuse Kakande Kaboyebi, l'impératrice 10 000 carats, hein, Bakare Belé, hein, bisous, merci beaucoup à vous, merci à tous les combattants au monde, merci à Séraphin Kachama, ennemi du pasteur, merci na JBK, caméraman nanga personnel au Asalike, ba réalisation nyonso et salama. Merci pena na équipe 7 News pour l'assistance Kaka, merci beaucoup caméraman na bango, to defaki au moi mukeme.